Kagame a lobby boye que Mutukutu a gagné une élection à 2018. Azo Luka Bundananga est-ce qu'aboka Félix yemo quoi personne a répondre wana eza bitumba ya banzombo kolobaki 48 kolekate décembre tokozwa bunagana mukatombolo mwana muta tene sikede osala musala bomona te bino bato mitema mabe 48 saka nini elekaka te eleki lelo tokomi na combien de Merci Kabouya, merci Balandinho Sopsel du Congo, merci Nabino peuple congolais, merci Nabino Bandeko Nabiso partout au Boza na monde, Bandeko Est, Bandeko Équateur, Bandeko Bandundu, Sud Kivu, espace Brakatanga tout pays bino mbote parce que tous habitants ce peuple comme Moko par rapport à Makam Ozole na Mboka Nabiso, tous ensemble et puis tout compati na plus de 120 personnes au Boé, par au Maki Bango na côté à Est. Nous sommes caractériser le régime ya mignololo, régime ya pété, régime où tu éviter définition ni attribution ni topé ça bango, on ne sait pas. Seule grande responsabilité et ça peut revenir na biso bana Congo. Alors bande konanga ngi boyebi sur cette sécurité amboka na biso. Boyebi yango que Congo ndenge tout ça nous sommes trahis par le fils de Pape Tshisekedi. Lelo oyo boye régime à Kisasa va décréter 3 jours. Il y a deuil national. Tout réfléchit dans réellement quoi bateau mutueux au sale. Semaine oyobo mais pas ici l'inam. Tolandi Paul Kagame di bosso à parlement na bango koloba. Bon on a lobby ça comme si insulter Tshisekedi. Mais à côté à régime à Kisasa le quoi bazana kata kijalelo c'est là c'est radio. Bazol bani non Paul Kagame aza démocrate était aza les soirs coupé sa bisoté voilà machin. Mais si c'est seulement si que tu sais que tu as gagné une élection. Ne Paul Kagame a lobby boye que Mutukutu a gagné une élection à 2018. Azo Luka Bundananga est-ce qu'aboka mais normalement dans la logique Félix yemo quoi personne a répondre parce que wana eza bitumba ya banzoko. Vous avez une compétence, c'est que non, ministre de la communication ou bien le liste nae, ba le kabaloba. Mais côté Félix, c'est silence radio. Nous sommes caractérisés ni ayebi provenance ya pouvoir na ngazwa parce que ayebi que ceux qui na lobby ba mettre na ba osala nini, ba ko bengana ngai, ba ko frapper ngai, d'où na vana na ngai kimia. Ba résolution ya Luanda to komi na niveau ni. Parce que boloba ki 48 kolekate décembre tokozwa bunagana mukatombolo mwana muta tene sikede osala musala bomona te bino bato mitema mabe 48 saka nini elekaka te eleki lelo tokomi na combien de 48 eleki lelo oyo botozo kende ba jour tito okoma ba mois ba M23 baza toujours ko zala na kati ya bunagana et puis na ba source o ngana zui ba M23 baza kofuta population à côté wana $10 chaque fin du mois bazo récolter mbongo wana zo bénéficier na nani na gouvernement congolais ou na gouvernement rwandais tala bisika auto zo bakeno Félix Alexis Biso 4 donc 4 ans pour rien Kagame finga Félix a retrouvé mon normal il est le haut. Tango biso tozo tambula makambo ambassade ya Rwanda awa boy. Makambo ba MONUSCO ba kende, nini boba longwa ba kende. Bande ko IDPS na 10e mairie, bato ndoki, bato mitema mabe. Mais lelo oyo boye. Bomoni communauté dite internationale France, ba massa Félix Tshisekedi Emmanuel Macron. Ba débloquer plus de 21 millions d'euros, pardon. 21 millions d'euros ba pesi na ba Rwandais. Baso Maminduki pour agresser biso mais na munoko bato amu kwa tombolo nous avons de bonnes relations diplomatie oyo boye ba bomi plus de 120 000 personnes na est ya mboka ya biso le quoi toza na gouvernement moko irresponsable
musana ba ka ko dénoncer bota la biso ba deuil national ngokutu muto respecta ngokutu azate Félix a démissionné. Peuple congolais to bengana Tshisekedi. Mes frères de l'Équateur, nous devons nous lever pour to bengana Félix Tshisekedi na pouvoir. Akende da système nae. Bande konanga Kasai Bandundu ba Congo Katanga Manyema Goma Bukavu. Félix c'est ça assassin. Félix c'est ça ko azo mona mabeboye. Mboka nini papa ni ngona monde akondi make batu bazo ba kota anda kuna babuma bana nae yeka botala batu boye botala mais papa o asa dinita ko benga ma papa bazo bombatika kama zo boma batu wana n'espèce que azo sengo bitumba bobunda parce que bitumba boy bana babundi babokite ko biso ba parana ba parota nini to ka tsunga na tsunga ta la sens et responsabilité au bout tout ça na autorité en mboka. De l'autre côté, Kenya bae Rwanda fungoli el bangonzela. Bakoti bae kosa la zone tapon. Zone tapon bazo sala wana. Makamu obo mobutu alobaka yango que non, après moi ça sera le déluge. Déluge yango to komona bo. Ba impérialiste batali qui est le plus faible na kati na biso. Bae kozwa Tshisekedi. Tshisekedi a officialisé balkanisation bokabwani entre biso ba congolais. Pour na biso bande ko na biso baso mona makambo elo côté nini boye bunagane ko kenete to ko récupérer yango nini au moment où bunagane so continuer ko sala soume au meba M23 lelo nde nazo bisabino awa boye désordre bana ko sala mana kwa mutu. Est-ce que boye bi que lelo na maluku plus de 12 morts. Parce que Bruno Manda ko biso tembe. Tango Bruno Mimbenga zolo ba awa boy, makambo zolo kana kwa mutu, ba Rwanda baza partout. Lelo oyo boy, makambo ane komi na maluku. Maluku na espèce porte à Kisasa, entre à Kisasa. Alors bino siko boy, bokotele mangongani ni peuple congolais parce que batu oyo to baba na ko bomma biso awa na Kisasa. Tabando ko kata batu na Kisasa awa et à ce moment là bolingo la mukana pongi peuple congolais tika le toko à Masanga Mbias parce que maluko ça commune à Kisasa non et ça parmi 24 communes à Kisasa quand les Rwandais commencent à détruire bureau communal à Maluku voilà bolinga bol bakono et ça ba aventure et ça nini ça c'est la guerre et ça na kati na biso les Rwandais sont partout. Baïbi ba point faible na biso baïbi ba point fort na biso. Ces questions maintenant sens autres zo ba abo totele na biso nyonso. Même ba marche wa sango bazo tambola. Nazo mona ngi lo monter parce que quand mbongo alors ba kana risute depuis ba pesa ba makambo na bango école ba rupture de la semaine ba. Tshisekedi Moussa na zaka ba voyage. On tue, on viole à l'est du pays, Félix a décrété ba des nationales. Des nationales oboé et puis ça quand on résultat malongate. Pourquoi ne pas qu'on décréter directement guerre na Rwanda? État de siège. Et même les biso donc ba liwa et belé même étant de tout ça qui na biso liboso. État de siège répondre était Félix Tshisekedi c'est un assassin. Il sait bien que non makambu obozo le kana est. Bango na pouvoir na bango il dépêche moto mais lui sur makambu obo. Parce que Kabila a négocié avec Batouana, mais Tshisekedi après ça bango pifo autorisation alobi non boya boko vana na Maluku boko vana na Bandundu boko vana na Matadi et boko sécuriser capitale ya Kisasa et loko to sofi frère lelo et ça acte à trahison il y a régime oyoboy batu oyoboy ba yel biso makambu oyoboy c'est le nom de Félix Tshisekedi Maluku lelo saccagé commune Maluku na butu a Londres na informé bino tozo senga bana mboka tola mukana pongi yona nzemo mama osayimba kawana boy so yona nani wana botala Félix Tshisekedi mboka zo kende bana Congo totelema bazo bomba batu na biso Félix azo lobelo comme côté Félix kaka Moussa na ndenge Jean-Marc Kabunda loba na ba Jean-Pierre Bemba chaque samedi ça coule douce. On tue à l'est du pays, on viole.
quelque part, si je comprends bien, bateau va se diriger mboka obo, ba yebi makambo o parce que Mobutu avant coup fatika testament. Alors ba non, ba mindele bazana plan ya 30 ans pour na ko balkaniser mboka na biso. Ba ko na bino ba église. Ba faux prophète ba ko bima. Ba bantu ba ko sala lisusu te. Ba ko coloniser bino pas ba nilotique ba tuchi. C'est ce que nous sommes en train de vivre les là. Alors bien témoignage oyoboy, il faut que le bango après 20 ans. Parce que sur le minimum la minute oyoboy, bato oyoboy, ba ko mabino. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Yango komi kokokisama. Parce que bazo te à côté la kron, bato oyoboy, baza na momengo, baza na nini, baza batu mombo, baza ko produire le combat dans le monde. Il faut commencer maintenant à raser bango, à éliminer bango. Chers Congolais, lundi, tous un point de presse. Ngana maman aussi du Congo. Et puis, moi, tout ce qui se passe dans l'est du pays, ils sont complices à Tshisekedi. À Sali, tricherie, ils ont préparé tricherie na junior, Kadima. Parce que tout le temps, on doit focaliser sur Makambo Est, na Makambo, on a kawana, il y a Zosanini, na Sénacé, à Zosanini. Alors, accélérer Makambo pour l'élection 2023, Oeboué. Ba autorité ba acteur politique congolais ba yebi que ba ko sona bango te lisanga bonganga na ba tweet on amoni il semble que lisanga bonganga azolinga rejoindre Kaya Tshisekedi. Ah oh là. Est-ce que Congo vraiment tout ça sérieux? Lisanga bonga zaki na lamuka no abana na lamuka te zaki na gouvernement wana ba travailler na Tshisekedi. Elle Tshisekedi a nommé ministre te aina lamuka côté bosobe ba bebani. Dans les jours qui viennent, à ça capable de construire nationale de défense. Chers Congolais, botal à la versatilité de politique. Il y a un autre qui sabino bande konangai. Lundi, ngana maman au chef du Congo to globali bo soit presse. Le 15 Kadima, on se préparer parce que mboka na kati occupation, bino bozo linga bo akopesa biso mapona mia tricherie ya moyibi. Oh, besoin luka même mboka na kati ya crise kao na kati ya mboka. Alors peuple congolais to fungola miso. Denis Kadima na Félix ba ko tambola likura makila bato. Mboka za na kati ya occupation, bino bozo pesa biso calendrier électoral. Oh boye et comme même bino na tricherie, yona ndeko na Félix. Depuis Félix ya a, boye bisa biso combien de ba crise ou bien combien de ba rebelle oh Félix a neutraliser bango. Yango bozo mona bande ko na ngai. Pour soutenir le combat de résistance. Le 15 Tokozali Bosso à bureau à Denis Kadima. Kadima, tu dois partir. Peuple congolais à tous les côtés de tous bords. Nous devons nous lever, le pays est à feu. Dans un pays occupation Zali, Mboka on a pour le élection. Kadima Tshisekedi et tous ces gens de l'Union Sakena système Mamango, il faut baquer. Yango na zobeng sabino peuple congolais. Ndenge to sala qui calcule pour la déplacer le peuple congolais. Parce que bon on a Félix apesi basango mbongo babi mabatambola basa ba marche de santé. Il semble que Félix abimisi mbongo belé apesi na basango ya Senko l'église e kotambola dimanche les 4 bazui bambongo bakaboli bakotambola basuka nango bakiba vandi ba meli balie taba tige bazogi na ndako. Mais biso to so bunda pona mboka mboka eza kopela moto bazo boma ba mana biso maluku lelo babuki biro ya commune ya maluku ba Rwanda bazo ya Kadima zo aosala biso que non élection on ne voudra plus de Kadima ni moi quoi Félix na kati ya mikolo obo d'ici to soko ta 2023 to ça na besoin bo le biso ba bus to ça qui calcule nani na kati ya 10 bus wana soki to memi batu bus moko l'alliance et quand à 18 personnes. Ce que dans un 10 bus, on suppose que 18 multiplié par 10 bus et que ça que notre cause l'équivalent à 200 personnes dans le bureau ya Seni na ville. Ça côté moi motivation moi jiba na wana tromé ma bango de tout tambola. Yango na zo bengisa bino bande konangai. Mboka yango yo boy. Félix a sur le bélo comme côté. Biso peuple congolais, biso mon condé to sa responsabilité na biso na mboka. Kwa Monica go soutenir biso na bayas. Moi mai, moi nini, to zo bandi déjà ko bela mbela arabo. Félix c'est le Judas du Congo. Félix c'est au travail pour na Rwandais.
élection na Congo et ko ça les masikoté il faut to bengana Félix c'est parce que Félix a créé Makambu Oyobo. Il est la base de tout ce qui se passe aujourd'hui dans Mboka Abiso. Et alors ceux qui se comptent aucune élection au Denis Kadima à son ingasa la Abiso. Mboka okene mobimba. Ba tout va coloniser biso. Ba tout va ko Mboka Abiso. Parce que ba to état de l'est soit tine bazoya. Déjà encercler Congo mobimba parce que ça soit pesi ba déjà côté kuna côté Angola ba côté Kanfufu côté Boy. Donc au moment maintenant na Centrafrique dans le Baka Makambo nous sommes encerclés. Donc na minute ozo senga peuple congolais a tellement po ba Rwanda ba sa nini parce que ba Rwanda babanga ba Félix té récemment bouti ko mona Kagame mo ka telemi il a insulté Félix Tshisekedi. Ba Rwanda bazo banga peuple congolais. Parce que sur le peuple a telemi, ba Rwanda ba ko ba biskani ba ko te la te. Yango na bengi sibino. Bo soutenir biso les 15. Ba jeune ba bim. Ba sombi ba mouvement citoyen ba pesi ba sango mbongo pa tambola marche de santé. Vous croyez que marche ba sango ba ko tambola ne ko pesa solution? Toza na besoin bino ba sango bo sambela mais ba église ya Congo ba côté na système ya politique ya Félix Tshisekedi to kondi masiko bino ndenge nini ya on a bengisi mutu na mutu sambela pona Congo na lenga ebeli mutu na mutu sambela pona Congo. Chers Congolais bon dimela biso élection en Congo yango te sa solution soki to ken élection oyo boye kaka na liro to somona makamune zo kende oyo boye makamalo ko bima te fils moko ko lobaki point de presse à lobaki au samedi azo se plaindre toujours biso to so bunda pona Congo na mitu mon avant na mitu mais biso bato to so bunda to so mobiliser ba jeune to pona ko contraindre vraiment plan machiavélique plan bondoki o Félix azo linga imposer biso élection mad in Rwanda mais au moins na bato baki pa biso te bino kaka boye mais bato bazo sa eloko moko te au moins na bango moi 200 300, 400, 1000 $, mais nous qui mobilisons les jeunes. Bana bazali bazo benga tout moment cordon to kita, to tumba to tia ba pine na boulevard. Kadima il faut démissionner parce que calendrier électoral wana est ça irréaliste et puis ceux qui non ba ken na contexte wana Félix déjà pour battre ba nyos en 2023. Mais pour éviter monter pena na Congo, na bengi sibino ba journaliste tout, il y a résistance les 5 lundi à partir de 10h sokutana topesa malako ba directive oyo bobiso peuple congolais to moni to koloba. Là on parle comme état des citoyens congolais. Maman aussi a koloba ngape na koloba mituna botuna yango ne to appliquer le 15 décembre 2021 liboso ya bureau aseni. Et après cela to tala na calendrier ngo to otia si pas beaucoup risquer même que non décembre oh because mbutu parce que na liro makamozo kende il faut quoi attaquer ambassade à Belgique quoi attaquer ambassade ya France quoi attaquer ambassade des États-Unis parce que bango biso toza na besoin to so maminduki bango bazwi mbongo ba pesi ba Rwandais bota la complicité internationale plan na biso to tient en 2023 et 2022 pour clôturer année oyo et koza la bongo donc les 5 point de presse au Salema, au CA du Congo à Koloba, Bruno Mibenga Koloba. Les 15, Liboso à Biro à Seni, et puis, tu total en espace, ceux qui ont quitté l'ambassade de France, parce que les Français, bazo continuer à piller richesse dans Bisso. Il faut mettre du feu devant Babilo Kolanya sur Autotanga Ebino. Alors, Moyebi décembre, bénédiction en Nengenaï. Yoko Pambola, pour la côté Amboka, Baorfelepe Bazali, Fondation CA du Congo Zali, on a moi l'osso. Tangozo pesa nzambe ba ko fungula côté na gauche tant mwana na lati lamba mwana na meri moaji côté no makambo ko fungama yango na sengi na bino bande ko na ngai ba congolais ba mama na biso nyonso ya diaspora ba mama moto mojali équipe polate bo soutenir biso parce que mboke zo kene mabe numéro ezali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana ndebo ko sala quelque chose avant to comme les 15 pour to louer du yans wana bus et pour permettre biso na bilenge to kita liboso ya Denis Kadima oyo boy aza ko luka ko favoriser ba tuchi bazwa mutu ya mboka na biso ngana bino tokutani lundi na mikolo ezali koya matondo ingeta